sens, le président Tshisekedi, 6 ans à la tête du pays, n'a jamais fabriqué un gâteau au niveau local. Un gâteau, monsieur. Il nous a dit ici qu'il faisait du pain à base de manioc. À la 10e rue, personne n'a mangé un seul de ces pains fabriqués à base de manioc. Ce serait une bonne initiative. L'indépendance économique. Qu'est-ce que nous mangeons de chez nous ici? Vous allez voir, vous invitez les gens au restaurant, quelqu'un va vous dire avec légèreté, je vais manger ketchup à la bolognaise. Et on est fiers. Mais enfin, je vais manger et ça c'est plus aux jeunes filles. Parce qu'il n'y a pas d'impulsion. Il n'y a pas le centre d'impulsion. Indépendance économique. Vous allez chez moi dans le Bandundu, pour que les sacs de manioc quittent le véhicule arrivent ici, vous avez des péages, des taxes et des impôts à payer pour nourrir votre peuple. Mais quand il y a des gens qui viennent avec des sacs de... Comment on appelle? Comment on appelle? Et les hamburgers, il y a des exonérations. On les appelle les hommes d'affaires. Comment on appelle? Il y a un terme. Les hommes d'affaires congolais, tout ça. Les exonérations des taxes. Donc, les hamburgers peuvent entrer ici dignement avec des exonérations venant du Liban. Mais les maniocs venus du Bandundu, du Congo central, il faut des impôts, des taxes exagérées. Vous vous appelez un État indépendant, monsieur? Pour lever la biseau maman ministre a côté, maman ministre a changé ma maman ministre, oye va passer à ban, mais passer à ban en bando kota giga malo bébé dollar réseau kita, transport ezala 500 et mati 3000, 4000, tozo ke wap na mbo na biso moko. Jeune musala malunga ezate, bébé ezate police ya kangi. Amande za $500, $400, papa na biso ba sala te, oh panter no ba sala bouclage. Bouclage ba comme côté ba kata bandaku, ba pied biloko batu, batu ba nyokama. Moussa Malunga est libre au 400 vraiment tolembi ezala raté. Oh bon ma peuple congolais nzala. Bon zo mona on te bilo commissaire. Bon ma peuple congolais nzala. Libre ezali na 100 francs maintenant président au Tilombo Foti et comme 400 dozo souffrir batunenga rolia ezali susute ma ezali courant passi colia passi transport ezali na 500 et mati 2500 pour la ligne libre dozo souffrir makasi na Brazzaville pe kitakate na ngola ndenge moko na biso oyo baka otoza ba minéraux o mboka oyo etoni ba richesse belé mais au monde a eloko côté ngai na kote kozala derrière un traité parce que la DER ils allaient imposer biso na est Félix Tshisekedi est l'auteur, Félix Tshisekedi est dedans, Félix Tshisekedi fait partie de cette guerre. Il faut biso ça la force qu'on met à biso congolais pour chasser et Kagame et Nanga et M. Félix Tshisekedi Tshilombo pas du territoire national na biso. Les pao les aïs 100 francs le comica tana moka o la Congo to mo souffrir ba congolais ba souffrir ba luka solution solité Tshilombo yo kokende siko lelo ezokoma 200 300 lelo tozoloba na bino lipeza 400 fois tayo moko misala ngo balunga ezate o to fongola ba usine ba jeune ba misala ba société lelo biso ba biso to teleka o matela biso lipa 400 po bana no bakenda kotanga na poto le awa biso toza ba congolais na kati ya mboka ya biso mais toza souci kana eloko ya ko lokola lipa tango ya Joseph Kabila era kozalaki awa lipa oyo tobando somba lipa ale na 150 francs mais lelo lipa oyo ekomi moko 400 francs na mokolo ya lelo so somo na 400 tango otya mayonnaise komi 300 ya 100 francs 300 sali 700 boude ezalaki 200 komi ya 500 poni ya lipa oyo nde ezaka boye posa ya dépense ya 1500 tango otya jeu ezalaki 400 j'ai comme 1000 francs nini au comment na combien bandeko na biso botika Congo bokoka yango te Congo eza bilanga na bino te Congo eza ferme ya papa ya mutu te ya mama ya mutu te ya famille privée te Congo eza pour tous les Congolais a bénéficier na bomengo ya Congo lipe mati ndeko yebike na
na mboka oyo ya Afrique oyo bauti kotelema mpona komata biloko mpe bataxi bapeple bamataki mais lelo lipa ya ipak pistolet na ntango ya kabeto sombaki pistolet moko 100 francs oyo eza gato mpo nanga eza nano lipa te eza gato ese oyo mpe kozala lipa oyo kuta tabana na palin oso opesa ta 3 atonda na ye te donc eza nini yango pene eloko lokola lipa boye na mboka oyo ekoma lokola eloko moko pistolet ekoma grave bakonisa mboka bino bozomona te 400 francs mwa gato oyo toyebi te totika Congo tokenda bapays étranger tokoma biso ata bangolais to ndeni lipa oyo bandeko bozomona lipa ezalaki 100 francs lipa 100 francs kutu mibale 150 pistolet lipa oyo ezalaki mibale 150 toyeta mbila oyo tobengi rwandais toyebaki aza d'origine congolais te aza fan dopte toboye matiki lipa oyo mibale 150 oyo pistolet tobengaka yango lipa ya ipak ezalaki 100 francs lelo avec le gouvernement de Tshilé-Chelou le gouvernement de le peuple d'abord le gouvernement de M. Tshisekedi c'est lui qui donne des promesses utopiques des promesses irréalisables incapable ya kokitsa même lipa ya boulangerie soki tshelo baza incapable ya kokitsa lipa oyo eza mokuse yo kobenge beton ndeli lipa oyo mibale 150 toye komi 100 francs tobandi komata 200 oyo mokia pistolet lipa oyo balia yango kaka soki na nini ayebi te tala yango ya na jus tout bamela yango na ti te eye koma 200 toye komata 300 lelo lipa oyo 400 francs ces pains, ces petits pains, ces bouts de pain ici, c'est négocié aujourd'hui à l'époque de nos frères ici à 400 francs congolais. 400 francs congolais. 400 francs congolais. Mon Félix, pour les autres ratés, il y a un gars qui a sonné. Ce qu'on va dire aussi, nous quatre, ils sont pressés pour pouvoir naïe. Ah, mais ma biso, yon a vu autant gâté, oser l'autre côté n'unité. Yeba to tambola bien na mboka oyo lipa oyo jamais peuple congolais msoko somo la carte santé. Si vous avez 1000 francs au Congo Brazzaville ozana saucisse ozana mili ozana ti ozana lipa munene biloko nyonso la carte au Congo. Si vous avez 1000 francs au somba oyo moko na 400 ezangi jus parce que le jus ici coûte 1000 francs. Lipa oyo 400 francs sikoyo na bana 5 oyo naza na bango yo président atalela biso likambo yo nde oye olebi te le peuple d'abord sikoyo biso peuple tosouffrir mpo na eloko ya boye lipa tozosouffrir me biso nyonso o bozela mboka ezobonga bozela likate ezomata lipa ezomata sikoyo biso na banzala na nyonso na bana tozokufa na baklasse misala eza te société moko eza te oyo biso tokoki kozwa bambongo na basi na bana mpo na lipa boye bakongomani soki beto bozobenga beto azali incapable ya kofina lipa oyo akitisa yango meme na 50 bongo matembele oyo ekoko elwambela biso fufu tolia totolo bongo ekola fufu bongo sakombi ya nguba bongo transport ekokita ndenge nini bato baza kobenga nga na bapele oyo oza kofinga faci oza kofinga kie faci faci aza nani faci un président nommé par Joseph Kabila. Et je demande à tous les services de Félix Tshisekedi Tshilombo, on vient de tuer notre frère qui a servi la République, le procureur général de la République, tué dans sa résidence. Par service à Fachi, boza wapi, o bozo benga biso, o benga biso bata fayulu, bokanga biso, o benga biso bata fayulu, o bolo baki boye. Et maintenant pour sécuriser moi, et sécuriser aussi, baza ko sala bino musala des incapables. Biso toko bundele kolo bo benga ka toko banga te soki boko boma ide pesi kaka bino soki boko boma biso kaka bino mais boye bake biso tozali na makila oyo ya ko défendre Congo to défendre yango tina suka ne politicien congolais oyo azo cité Uganda na makambo ya agression na est c'est Martin Fayulu
na minute biso Congo déjà Tshisekedi ateka ya monde journaliste moya tanga Museveni ezate Tshisekedi est incapable lelo ya citer combo ya Uganda to combo ya Museveni parce qu'il sait que il a trahi le peuple congolais na bakor na ye ya mabe omoni ki traître moins de scarmouche to ça la guerre lelo guerre comme na Tanzanie comme na Zanzibar Félix ministre tini wa guerre na Zanzibar Kagame na Zanzibar c'est ça la guerre peuple congolais zolanda ngai ya diaspora peuple congolais zolanda ngai ya Kinshasa de partout ailleurs boye ba que le premier traître en République démocratique du Congo a trahi biso kombo na ye monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo oya kosaki bino je ferai la guerre avec le Rwanda et aujourd'hui la guerre devient la négociation et comme la négociation lelo ce n'est pas encore la God have mercy upon us. Est-ce que papa na yo ozaki muyibi na nga pesa ka interdiction mboka wana yo moko Tshilombo tant yo zako finga kinga kati qui t'avait interdit bande ko banda Tshilombo a pouvoir rien ne va dans ce pays Bobaki we pouvoir na baluba bomoni muluba ndenga so détruire mboka Tshilombo il est en train de massacrer des gens vous n'êtes pas au courant Azo massacrer des gens à un niveau. Et puis je tiens à vous signaler, à part baluba wa mike ya bafana kwiti, la plupart bato bino bozo confondre bo katsake baza baluba ba côté la Tshilombo. Un vrai muluba so côté na Tshilombo te, les baluba souffrent. To répéter bino combien de fois. Je tiens à vous signaler que pendant un moment, les rois soki omoni mokonzi ba mama batata bande. Chauffeur obele kabila na ye. Cuisinier obele kabila na ye. Bureau na ye obele kabila na ye. Mauvais militant. Azali nini tribaliste. Et nous condamnons le tribalisme. Nakoti na kisangani, akasai pe na katanga, lekanda mboya.